DKS oye! DKS oye! DKS oye! Asete ki oye! Asete ki oye! Asete ki oye! Bino kaka na département transport eza boye ba pharmacien oye ba pharmacien oye ba pharmacien oye boza muke boza boni misato be mitano bafanya mokili mwima bakibangiste bazoyoka foto bada ko assiste Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana pela wasola wale misola kaka ekaka yani kaka Kusimba kumeka yankele onkombo ya tata ya mwana petata molimo santo yambo toloba makambo na biso nyonso ndenge ebongisamaki oyo na ndenge makambo nyonso etukoleka awa mingi na kati na mokili toza komituna Papa Simon Kimbangu Kyangani liboso abandaki kobima siko azobima lisusu te ndenge nini eza boye alikambo mosusu te mosala ndenge papa de la ville alobelaka yango ntango nyonso omonaki bakiti mibale ezalaki awa biso nyonso elike na biso ezalaki ete papa aza kobima eza boye kasi mbele eyaki ya mbangu azela bato bazowuta na mikili mosusu bazoya na mpepo oyo baleki bomoni bakuti bamoni bango donc bino moko sikoyo bakomi batémoin oculaire oyo ntango mosusu Papa Simon Kimbangu Kyangani azobima te bokomi batémoin oculaire tomoni bango te bomoni bango te posa ezalaki abima kasi coup de fil bazoyela na mpepo e bato wana ifo bazonga yango lobiki Papa Mbenza yo kende omona na kunanga nazela bapaya wana soki yabimaka siko bapaya wana nde ndenge baye balingi kozela tita moto kosilisa awa soki tosilisi nde akokaki koyamba bango nzoka nde fo bazonga bitema na biso kiti po tobona komituna ndenge nini yango na isaki mituka on etelema kaka wana po to batemo oculaire ke mituka eza wana yako bapaya bayele ereze mape bango moko pe bakoteli awa po bazwa bapaya minene bakokaki kokotela na sima te donc fo bakota kaka na porte centrale tokomba temo oculaire nyonso oyo
euti koloba awa pwana makambo ya boye. Oyo Papa Faustin makambo alobi oyo représentant ya DKS oyo bopesaki micro. Makambo alobi ya yambo ete eloko nini mutu mwindu oyo asali oyo emona na valeur na mokili mobimba eloko nini ngomba yango esengeli ko protéger yango esengeli ko protéger yango. Alors eloko mosusu te oyo mutu mwindu oyo asali ezali te kaka lingomba esengeli protection ezala kaka toujours ye Papa Faustin aye koloba eke papa yangene abandaki koloba ete tondima lisusu te baya kokolonize biso pour la deuxième fois. Eza boye te colonisation wana yango nde papa yangenda asalaki accident na le 29 juillet 1958. Qu'il n'y ait pas deux églises kimbangistes. Est-ce que ceux qui te comme deux églises kimbangistes? Idéologie tata c'est moi kimbangu kotable ndenge sengeli. Cause de yangwana. Pena likambo yango yango nde tomoni bandeko na biso ya ba fleuve baye kopesa fleur awa parce que papa qui soloki letango wana afandaka na chela mais likambo yango ya kobota mbuma bokolimisa ngai c'est vrai ekep likambo ngala bandaki kokima nde yango wana yango pe na kopasuka mutu ndenge nini eke koloba likambo. Dit-on en français que la vérité fait quoi? Blesse. Et quand ça blesse, ça fait quoi? Les autres qui sont blessés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Combat. Ah oui. Pona tango wana ndenge batata baza koyebisa ngai quelque part kobanga wana kosala ate kozala en tête na likambo boye. C'est vrai que nalingaki kokima akena anda bamboka mususu nakende kopomba masuki wapi mfuma mbanza ayeko karengai. Donc ezaki le 16 février 1992 tango azoyebisanga likambo yango tene kosala pe accident. Donc na le 16 tango azoyebisanga wana na vi nakei nakende ko se cacher quelque part likambo nini eke tango elobami eke bango nyonso misato bakotika biso tango bakotika biso. La première des choses est que la histoire ezalaka na le 2 décembre 1985 oyo papa bayebisaka que nous serons plus en vie et puis yo kolanda kolakisa ligne ndenge nini bokotambolela kambo ananga kubisalaka nga pasi yango nde nasalaka tout eke nakima nanga tango yango ekozala ngai nazala te comme ça nakokuta si babongisi imbangismoye. Et c'est la raison pour laquelle eke tango papa mfuma mbanza papa jalunga na atiki biso mutune yaki paidanga batata batira koloba nini papa simoki mbangu kyangani ye mukonzi ya bulumba sika wana nde banda na 91 wana nde abandaki kokima mais tokola sibatia kinga déjà singa na kingo obéissance hein? J'étais obligé d'obéir
yango cause ya cicatrice oyo. Me etumbaza nanu kola etumbaza nanu batata si bakata makambo nyonso ekoma nde na suka tokomisa yango na suka yango ndenge nabandaki koloba soki totali na message ya papa Diangenda Kuntima oyo totiaka mbala na mbala ya le 1er décembre 1981 nini papa Diangenda alobaki eke mokili ekoningana me ntango ekoningana solution nyonso ke euta na nkamba e bapaya ndenge na ndenge bakoya na nkamba ndenge totiaka yango bino boza na baarchive nyonso ndenge totiaka yango landela yango attentivement likambo toza kolandela nde yango wana epreuve yango oyo tozali awa papa esengeli abima kasi bapaya tomoni bango na miso bakoti faut asservir bango à répondre aba besoin nyonso baye nango pe bakoka kozonga yango papa Faustin ntango ngai kokima ye mpe azalaka témoin po azalaki collègue na nga na 1976 na école kuna bima nanu batala yo makambo ebele oyo ye ayebi la jeunesse nanga pourtant nakendaka c'est la première fois lors nabima na nkamba nakende kofanda esika mosusu na Mbanza Ngungu. Alors papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai ke ozokende Mbanza Ngungu on t'empêche pas que ozala na bacollecte ozala na bamite mais pona baami oyo babanda kotambola na yo et surtout que ozokende mpona kotanga parmi baami oyo nabandaki kotambola na bango ezali nde ye. Makambo mosusu donc oyo malamu oyo ye akoko découvrir epai na nga oyo ya biso kaka ngai na ye oyo ye ayaki kodécouvrir epai na ngai donc ngai kaka na ye. Merci papa fanda na yo. Humanisme oye donc ndenge ye alobeli yango eke esengeli koprotege likambo oyo ezali ke ya moto mwindo c'est le trésor ya makasi oyo toza na yango nde yango tocomprendre na esika wana yango mpe papa Diangenda na suka ayaki koloba esengeli kaka tokabwana na bato oyo baboyi na bango koyoka na ndenge nini na kati na bolingo mibeko pe misala yango pe papa Simuki Mbangu Kiangani aza kocontinue yango tomoni ndenge bandeko na biso ya Bas-Fleuve papa Umba aye kopesa biso bouquet de fleurs nayebi te papa Umba soki okoki koyeba makambo oyo bosengelaka bolimisi na tango wana yaka nano bolimisa biso ngongo ezokende musika mais à partir ya ba discours oyo bopesi yango tozokozongisila nde réponse. Yo papa Christian pezala pembeni parfois parfois likamususa kobosana oyo bosengelaka bolimisi na 1982 oyo toyebi ke bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda pe bamemaka grand marabout kuna na Mayombe
na chela kuna likambo bakambo ndako oyo biso bandeko bayombe tosengelaka bolimbisi. Oui papa. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na lutumu ya papa makambo tosengelaki bolimbisi na le 31 octobre 1982 na chela ezali donc district pour na mikolo oyo tozali kobenga division unique. Alors makambo tosengelaki bolimbisi donc te makambo bimaki esika wana ezalaki malamu te ezalaki mabe. Bambuta oyo ya kala bazalaki liboso mpona kotambusa lingomba oyo bazwaki makanisi ya mabe. Balobaki nini papa dia ngenda akoko kuma na ngambo wana te limite kaka na fleuve apusa na kuna te wane kumi lingomba mosusu ebengamaki vikaria. Mais likambo wana vraiment bambuta nde bango nde basalaki likambo wana ekotaki penza na misisa ya bana mikete to ya baleke. Alors tango makambo wana ezalaki vraiment epesaki pasi mingi pamba te tata Nzambe asalaki programme na ye bapapa kobanda papa nkulutu papa kisolokele lokelo akendeki akotelaki boloko ya flama kuna na boma. Papa kisolokele pakendeki kuna koko kenzempe akendeki kuna me Satana kula abundisaka Nzambe nde likambo wana ebimaki esalaki pasi mingi. Me lokola papa balingi biso programme ebongisamaki pona kosenga bolimbisi. Donc papa bango misato bazalaki kuna na chela bamemaki témoin grand marabout oyo toyokaka ete yaki visite awa na biso bakimbangiste. Donc nde biso pe tozalaki kuna bolimbisi esengamaka. Grand marabout alobaki makambo ebele. Alobaki nini? Balobaki ete papa Simon Kimbangu akufa. Mais diangenda oyo papa dengendo bozali komona ye wana nde papa Simon Kimbangu tobetaki maboko. Alobaki lisusu ndako oyo ezali na Kinshasa papa tungisaki pona senu de 3. Alobaki ndako wana ezali senu de 3 te, mais ndako wana ezali garage de la paix. Likambo misato alobaki bakimbangiste bazali basoldat de la paix bazali kolona kimia na kati na mokili. Parce que bayuda toyokaka Jacob azala bapese kombo na ange Israël mutu apesaki ange. Alors biso kombo ya soldat de la paix mutu alobaki yango grand marabout kuna ete bakimbangiste basoldat de la paix bazali kolona kimia na kati na mokili mobimba. Donc nde tosengaki bolimbisi papa misato bazalaki kuna mutu atangaki discours wana tata maître Mbungu akufa. Donc papa makambo ezalaki ndengo wana. Merci papa Christian pesa ye faye azana mo commentaire. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa tuni biso mutuna maloba oyo elobamaka soit bit oyo likambo tosengelaka bolimbisi na le 31 octobre 1982. Malambo oyo ebandaki mwa kala na date ya lelo oyo tozo fêter le 29 juillet ndenge tuuti olanda na commentaire ya bandeko na biso ba technicien. Le 29 juillet tango papa Kisolo papa Diangenda azui programme epai ya papa Simon Kimbangu pona koya na Bas-Fleuve kotala kulutu na ye ayebisi likambo ekobota makuna ekozala matata ya munene ekocha mobulu akende kocha barrière pour que likambo wana elekate. Parce que bitumba ya papa Diangenda na sena biso na Bas-Fleuve ebandaki mwa kala. Tango papa Diangenda aye kotanga na boma ayaki pe mission wana ndenge tolandaka na histoire mwasi ya liboso papa Kisolokele abalaka bapreparaka ye azali mama na biso ya Bas-Fleuve bapreparaka ye pour que apoisonner papa Kisolokele.
papa Diangenda tanga ye nde muto a détectaka eloko wana parce que ezalaki na coutume soki balambi biloko fo balia ensemble mais mukolo wana tango ba préparer kuwana papa Diangenda auti école aye sibitima ye kokuta ba mama na ndaku bazolia alobi mais comment biso nyos tolia ke sika moko bino bo précédé alobi te biso to boye lelo kozela bino parce que ba pesi ba raison na bango yo pe Joseph biloko na yo yango wana to chaki kuna zwa olia ya alobi te na kolia fona zela yaya kino akozonga ba meki mke ko forcer ye to yebi comportement na biso ba mama ndenge zalaka epesi lokola conflit entre mwasi na leki ya mobale papa ki solokele pe kota zalaki en urgence lokola bazaki baza banzambe a mondie ke na ndako quelque chose qui ne va pas yango azongaki rapidement na ndako aye kokuta sujet wana sikoyo koma bozo forcer leki alia ye pe aboyaki kolia nde na matata wana papa ki soloki alobi mbo soit yo mama banda kolia biloko oyo mama pa alobi ke te nga pe na kolia te wana ebongisa maka pona bino ayimbo biso to avatolia bino mbolia mwa matata wana donc raison pour laquelle lelo pe baminganga bozo célébrer mukolo wana babengaki baminganga na hôpital central baye lokola baye baye keza makambo ya biloko ya kolia baye na expérience ya mboa bazui biloko wana bapesa mboa donc lolemo kaka je crois chaki na biloko wana ye mboa akauki nde bazwaki mama na biso wana ya Baflev bachaki ye na kasho ye akufelaka kuna na kasho nyonso wana yalaki parmi ba préparatif oyo babandaki kobongisa pona likambo ya lelo oyo tata Simon Kimbangu alobaki na papa Diangenda akende kocha barrière baye kobalisa ye lisusu na mwasi ya mibale ndenge tolandaka histoire mokolo lelo ya le 29 juillet na 1958 wana papa Kisolokele après avoir kouta test na poto tanga zongaka aya kokuta na ndaku quelque chose qui ne va pas parce que apekisaka mama soki na zate quel que soit obeli kokendaka na hôpital te soki nga na zate mais lokola eza likambo ndenge papa Umba lobi esika tata Nzambe atiaka likambo na ye satana mpe azalaka mosika te absence ya papa Kisolokele mama na biso atikala ye kozwa malade alobi tika na kende kosalisa contrôle kuna kendaki makambo elekai kuna tokolobela yango awa te kasi ntango papa Kisolokele aye aya koremarke eloko wana deja papa Diangenda mpona bitumba oyo nyonso likambo ya barrière papa Diangenda aya kotika mama Pauline na chela mais papa Kisolokele azalaki kolinga penza te mais tango action oyo eye kosalema poto welela ngonga tokolanda mu malembe merci papa imbangizi moye po bino si bosengaka bolimisi wana message ngo ezali ingeta papa ezali ingeta papa yango na message to chaka mardi otoyoka ke papa Diangenda alobaki ete akendaka pwete acha barrière wana yango ndenge nalobelaki yango qu'il n'y ait pas deux églises kimbangistes ezala kaka unique yango moko oyo eza dirige wapi na Nkamba. Le grand problème nde yango wana yango tozowelela mukengonga po bapaya wana pe bakoti bakozala pe na posa na ngai yango namoni ke soki nawumi lisusu mingi awa bango bakozwa mwa retard po ete bakoka kozonga tokokontinue lisolo na biso kokozonga na bino bapapa. Merci papa. Yango tolandaki na message ya mardi ke papa Diangenda alobaki ete kende noki kende kocha
barrière pona tango wana makambo nyonso oyo elekaki à partir de 1940 ti na 1959 1958 wana. Alors na 59 il a fallu que Lingomba ebimana le 24 décembre. Oyo bino baminganga to bato transport balobili ete papa Kisolokele tango ayokaka message à papa Dengenda, donc normalement il était blessé à motema. Kambwana epesaka ye choc makasi. Mais accident oyo papa Dengenda ye kolobelaki papa Kisolokele pa sokaki na motu ezalaki na Kinshasa. À partir de la conférence ya Union de la jeunesse wana ndengo lobby oyo ezalaki na francophonie de yango nde bamonaka na tango wana surtout le Zaïre ndenge nini mboka ekoki koencadre ba jeune mpona kogarde économie mpe ya mboka kopesa sikoyo misala na ba jeune oyo baza kobima na baklasse misala ezali te maplome eza kofanda na bandako misala ezali te kino mpe lelo eza ndenge wana yango nde sikoyo gouvernement organisaka likambo wana babengisi baoccidentaux po ete batala ndenge nini bakoki kopesa misala na bajeune nyonso ezala na baécole technique ezala na bauniversité to consort koencadre badiplômé esika wana mpe tokolanda na message ya papa Dengenda baprofitaka kotinda kelke kimbangiste na poto bakende koyekola. Malheureusement ntango bango bakei basi maplome na bango bachange mangomba e bakoti na bango misala mosusu. Bakimi Lingomba bakoti misala na bango mosusu bazwi misala kasi balani bantela na bango mosusu. Or que souci ezalaka na bapapa nini bajeune wana ntango bakozala forme na bamboka ya bapaya bazonga na mboka makambo oyo bayekoli na bamboka bapaya baya kosalela yango mpe awa na RDC. Souci ya bapapa nde ezalaka ndenge wana. Et puis oyo bana Lingomba ntango baye koyekola bake koyekola bazongi mpe na kati na Lingomba mpona kosunga Lingomba. Souci na bango ezalaka nde yango wana. Alors sikoyo tango réunion wana na papa Kisolokele esili na baoccidentaux wana toza kosala barecherche na batima wana oyo ezalelaki réunion wana kobima na bango sikoyo bato nyonso bazokita na se place mpo ezalaki na immeuble bazokita bamarche po ete bazwa bavoiture na parking. Mais papa Kisolokele bazoko discuter siko na mundele moko, enfin mundele moko alaki na posa ya kotuna makambo mususu na papa Kisolokele. De bazo solola, bazo kita malembe nde papa Kisolokele eko raté marche. Nde yaki kokoya nde atutaki mutu na se na sima nde ayaki kozoka. C'était entre les années 76 et 80 quelques. Mais tout ça, la recherche, na date donc, ezali. Souci kaka ya biso ba jeune. Comme mabisala na kati na mboka, kokinde koyekola ayer, et misala ona to yekoli to ya nango na mboka, to former pe baleki o bazoya kwa yasima. Donc, to lobby moi avec l'éclaircissement wana. O tozako luka porte o yetikalaka tango papa Dengenda asalaka accident donc voiture ndenge to mona ko penzanaka. Mais mikoleleki tata moko ya ngole ali komona nga alobie ke chauffeur wana o asalaka accident wana za famille na bango.
Et puis, heureusement, et que tata wana pe, mutuka wana papa dengi na salaka na yango accident, tango bazwaki yango, baki kotia yango na Mbanza Ngungu. Garage à l'État, oyo tobengaka STA. Bayaki kotia yango na garage wana. Mais balongolaka portière moko nde eyaka na nkamba. Mais na aménagement totiaki yango quelque part, mais bazofuye yango atati pokwa ekomona na porte wana. Bokote yango na musée, anga nazolukila yango kuna, ukende kobimisa yango na musée biso nyonso tomona. Kimbangizi moye. Tozo kobomba ba archive nyonso wana. Yango ndezo kopesa biso pe makasi. Po mingi tobotami makambo toyebi yango te, tozo yebela yango kaka awa. Eza boye? Témoin soki aza kobomba histoire na mutu, wana etikali na ye kaka me sengeli nini kobimisa. Eza boye? Yango tozozela portière wana tokomona yango awa sika toyoki nyonso historique le 29 juillet. Tokoyoka sikoyo malendisi ya Papa Diangenda. C'est avant batika biso baki ko réunir ba association nyonso ba mouvement nyonso na kati na Lingomba. Papa Diangenda atikalaki ko sukidisa biso ndenge nini tokotikelela. Yango toyoka nanu message ya Papa Diangenda ya biso ba minganga oyo na kati na Lingomba pe Papa Diangenda azalaki mote ya batu nyonso. Donc lite ya pesaki eza na biso ba minganga kati na Lingomba pe oyo nyonso abengami munganga na mokili mobimba pe ba pharmacien yango biso moko tofongola matoi toyoka ezala te ba transmettre biso gana teleminani wana toyoka ba message. Mes chers amis, je m'excuse tout d'abord de ce que je vous ai abandonné parce que je devais répondre à un besoin urgent. Puisque c'est un petit moment qui nous est donné pour que je puisse vous parler. La fois passée, j'avais amorcé un peu sur la mission et qui est la vôtre et la mienne. Les parallèles qui existent entre votre travail et mon travail. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Je vous soulignais l'autre jour que pour devenir un médecin, un infirmier ou une infirmière, il faut une véritable vocation. Parce que sans la vocation, vous ferez votre travail tout en répondant négativement à tous les appels qui vous seront lancés par n'importe qui. Mais quand on a la vocation, tout d'abord, on sait pourquoi on est là. Quel est le rôle que vous devez jouer vis-à-vis de la population malade. Et pour cela, il faut partir sur des bases solides. Les bases solides, lesquelles la vocation, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque vous avez la vocation, ça se marie. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est un Dieu. Le bon Dieu vous a donné une vocation. Et à travers cette vocation, puisque vous devez soigner le corps qui est le contenu de l'âme, la vocation qui doit être la vôtre doit être profonde. C'est-à-dire, quand vous souffrez, quelqu'un qui est à côté de vous, lui aussi, souvent, il est parti par les mêmes souffrances. Même il n'est pas malade. Mais puisqu'il voit l'autre est en train de crier, de gémir, parce qu'il a un mal qui le fait souffrir, moi, quand je me trouve à côté d'une telle personne, franchement,
je commence à souffrir moralement, comme celui qui souffre matériellement. Et je commence à partager les mêmes souffrances que lui, parce que j'ai eu une vocation. Et vous qui avez la vocation d'aider le corps, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous allez lui voler au secours sans arrière-pensée. Vous n'allez quand même pas penser, ah, tout d'abord il doit me donner l'argent avant que je le soigne. Parce que vous partagez les mêmes souffrances que les malades. Et pour cela, il faut aiguiser votre vocation. Si vous n'avez pas un appel de Dieu, faire la médecine, vous allez le faire à la volée. Or, ce sont des responsabilités devant Dieu. Vous allez être négligent tout d'abord au travail qui est le vôtre. Et à partir du moment où vous êtes négligent, ce sont des péchés. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous devez souffrir de la même façon que votre patient. Et pour cela, vous devez vous dépêcher pour lui trouver la meilleure solution pour qu'il recouvre la santé. C'est la sienne, ce n'est pas la vôtre, mais puisque vous avez eu une vocation, c'est un appel de Dieu que vous avez entendu, et à partir de ce moment-là, vous allez souffrir de la même façon que votre patient. Et quand votre patient est soulagé, c'est vous qui êtes soulagé. Et vous sortez de là avec toute la satisfaction. Il m'arrive quelquefois qu'on m'amène un cas vraiment difficile, dont la solution n'est pas facile. Mais la façon, tout d'abord, le patient est reçu chez moi. Il sait comment je vole au secours de ceux qui sont malades. À partir de ce moment-là, il a déjà un petit soulagement. Et au moment où je vais lui parler, il commence à s'assurer qu'il va rattraper sa santé. Et au moment où je vais faire la prière pour le confier entre les mains de Dieu, il est déjà persuadé que je suis guéri. Ça doit être ainsi de votre côté. On vous présente un patient. Eh bien, ce patient, dès qu'il se trouve en face d'un médecin, automatiquement, il trouve déjà sa guérison. Il est sûr et il n'a plus de secret à partir de ce moment-là. Il se confie réellement à vous. Et vous, sur qui on compte, vous devez lui présenter une physionomie réelle de quelqu'un qui a eu un appel de Dieu pour se greffer dans ce département ou bien dans ce service médical où vous devez nécessairement soigner les corps. Puisque vous avez eu la vocation, vous n'allez pas faire votre travail vaille que vaille. Mais je crois, vous êtes un médecin, vous êtes un infirmier ou bien une infirmière, vous devez nécessairement examiner tous les patients qu'on va vous présenter. Ne les soignez pas d'emblée. Vous travaillez dans un milieu qui n'est pas aimé, mais vous l'avez accepté, je crois, puisque vous avez accepté de travailler dans notre petit milieu. Vous devez être très prudent. C'est pour cela, quand j'ai posé la question l'autre jour, qui parmi ceux qui travaillent à nos dispensaires, qui sont kimbanguistes, tous les chefs de division, d'après ce qu'on m'a dit, vous étiez des kimbanguistes. Je vous ai posé brutalement cette question, c'est en connaissance des causes. Parce que notre milieu n'est pas comme les autres. Les gens ne nous aiment pas. Puisque les gens ne nous aiment pas, donc la prudence est de rigueur. Partout où vous êtes, même si vous sentez que voilà, je suis seul ici, eh bien, vous devez être prudent. Moindre erreur de votre part, et qu'un collègue à vous, un catholique, ou bien un protestant, ou bien quelqu'un qui travaille dans des hôpitaux officiels, il peut commettre les mêmes crimes, ou bien les mêmes actes que vous, mais je pense que c'est vous qui payerez les pots cassés. Vous aurez plus à souffrir que les autres là. Mais pourquoi? C'est parce que vous travaillez dans une institution nègre. Quand vous travaillez dans une institution de nègres, ça n'a pas de valeur. C'est pour cela, je sais très bien que ça pèse pour devenir kimbanguiste. Vraiment, c'est très lourd.
Pourquoi à l'église qui m'a dit qu'il y a trop de principes, il y a trop de règlements, ils ont ajouté ceci, cela. Je pense que vous avez suivi l'entretien que j'ai eu avec la délégation qui est partie hier matin. Vous l'avez suivi certainement à la radio le dimanche. Et certainement dimanche prochain, vous le suivrez aussi à la télévision. L'entretien que j'ai eu avec eux, tout ce que je leur ai parlé, je pense que vous allez suivre ça. Et c'est une nécessité. Si je suis arrivé à utiliser un tel langage, c'est en connaissance de cause. Moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir vous-même. Qui êtes-vous? Vous, l'homme noir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, l'homme noir? D'où êtes-vous venu? Et pourquoi vous semblez être les rebuts de toute la création humaine? Vous n'êtes jamais donné la peine de vous découvrir. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous découvrir, vous allez rester toujours stagnant. Bien sûr, votre instruction va se développer parce que vous avez une intelligence, mais aussi longtemps que vous ne vous découvrez pas ce que vous êtes, je trouverai qu'il y aura toujours une grosse lacune. Il faudrait vous découvrir. Une fois que vous allez vous découvrir, c'est à partir de ce moment-là que vous allez être sérieux. C'est à partir de ce moment-là que vous allez prendre conscience de la mission qui est la vôtre. Réellement. Ce n'est qu'en ce moment-là, vous pouvez dire qu'advienne que pourra, puisque ce n'est pas une maladie, c'est Dieu qui m'a créé noir. Et si je suis noir, c'est Dieu l'a voulu ainsi. Si les autres sont de blanc, ou les jaunes, les rouges, s'ils le sont, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi moi je suis noir? De toutes ces créatures humaines, l'homme noir vraiment semble être le dernier. Et aujourd'hui, quand je me trouve à côté des médecins, moi je suis sûr et certain que vous êtes dotés les mêmes facultés, puisque vous détenez le diplôme, vous avez toutes les facultés intellectuelles, et nous avons des pharmaciennes qui peuvent facilement nous fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Eh bien, je crois que nous pouvons faire un très bon démarrage. Mais moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir. Qui suis-je, moi, en tant que noir? Qui suis-je? Pourquoi je suis noir? Donc, mes chers amis, vous, en tant que médecin et œuvrant au sein de l'église kimbanguiste, votre mission est immense. Vous devez être conscient de l'immense travail que vous avez à faire vis-à-vis de la population. Je suis parti sur des bases assez solides pour créer des dispensaires. Et maintenant, nous sommes tous décidés de créer des hôpitaux. Est-ce que pour voir mourir les gens? C'est pour cela que je vous invite d'avoir une conscience professionnelle très profonde. Vous devez soigner vos malades avec beaucoup de doigté et éviter à ce que vous puissiez enfoncer nos malades dans des trous. Les enfoncer dans un trou comment? Je vous disais tout à l'heure, quand on vous présente un malade, il faut un examen. Vous devez d'abord minutieusement l'examiner pour connaître le mal dont il est victime et tâcher de trouver les meilleures solutions. Vous avez toujours le temps de vous instruire. Vraiment, en médecine, je pense bien qu'on peut instruire, même jusqu'à quel âge. Vous continuerez toujours à vous instruire. Et puis, quelquefois, un infirmier, bien une infirmière, qui se trouve à côté d'un médecin. Et souvent, on ne profite pas. Pourquoi? Surtout si on a un peu ce sentiment d'orgueil, parce que c'est ça qui fait que de temps en temps, les autres sont en retard. Ou trouver à côté de quelqu'un qui semble être un peu plus avancé dans ce domaine-là. Mais je pense bien qu'en restant à côté de lui, vous pouvez encore beaucoup bénéficier, profiter de son expérience, de son instruction, de ce qu'il a eu. Ne faut pas vous gêner. Mais quand un médecin et son assistant, ou bien son infirmier, vivent tous les deux à couteau tiré, vous perdez votre temps. C'est une grosse erreur. Dans le milieu qui manque, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Et puis certaines expériences
Un médecin qui arrive aujourd'hui, il vient de sortir de l'école, il trouve un infirmier qui a une grande expérience. Mais je pense bien qu'on peut profiter quand même de son expérience. On est médecin bien sûr, mais je pense bien, là où il travaille, cet infirmier, oui, cette infirmière, oui, cet assistant, là où il travaille, il a déjà acquis une certaine expérience. Donc, je pense que chacun de vous doit profiter de l'expérience de l'autre. C'est à partir de ce moment-là que vous créerez dans votre milieu, vous travaillez une harmonie totale. Et vous devez réellement créer une harmonie. Les médecins respectent ses infirmiers et ses infirmières. Et les infirmiers respectent leurs médecins. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire un travail concret. Sinon, si vous êtes là, je pense que c'est en connaissance de cause. Si vous avez voulu accepter de venir travailler au sein de l'église Kimbangis, ce qui veut dire que vous devez faire de grands efforts pour essayer de vivre avec les Kimbangis, c'est parce que, voyez-vous, les Kimbangis ont trop souffert. Quand ils trouvent que quelqu'un est en train de les maltraiter, franchement, ça leur fait de la peine. Je ne voudrais plus voir le retomber ce matin, docteur, le médecin directeur m'a demandé si nous pouvons aider quelques infirmiers et infirmières, et cela en prévision de l'inauguration de notre hôpital et en prévision de médecine, pour que nous ayons nos propres professeurs. Eh bien, vraiment, tellement content de l'entendre parler de ce qu'il m'a fait. Eh bien, franchement, je voudrais, comme il est moyen, si nous voulons devenir, mais j'ai toujours eu des appréhensions et j'ai eu beaucoup de doutes. Et quelquefois, quand j'envoie Ben en Europe, mais souvent j'ai eu beaucoup de doutes. Je voudrais aider, mais quand je vois comment nous voyons ce que nous avons connu comme difficulté précédemment, il y a des boursiers que j'ai envoyés depuis 66, mais qui sont encore en Europe, qui ne veulent pas rentrer. Alors quand je vois ça, pour moi c'est une lacune. Voilà, si vous voyez de temps en temps, vous vivez certaines conditions qui vous paraissent être un peu très injustes parce que je ne vous aide pas, c'est en connaissance de cause, suite à ce que vos prédécesseurs nous ont trompés. Maintenant, je voudrais quand même recommencer. Je voudrais reprendre ça. Parce que franchement, quand nous pensons un peu, bon, quand nous allons ouvrir notre hôpital, nous serons obligés de faire appel aux médecins qui ne sont pas les nôtres. Nous aurons toujours les mêmes retombées que ce que nous avons connu dans l'enseignement. Puisque j'avais fait appel à n'importe qui, eh bien aujourd'hui à l'enseignement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Heureusement que nous avons tenu le coup. Vous allez mettre quelqu'un là-bas, eh bien, il part de tourner de l'argent, c'est toujours qui est voleur, c'est Dienguenda. Il part commettre une bêtise là, et le coupable c'est qui? C'est toujours Dienguenda. Alors quand je pense à ça, vraiment ça me fait de la peine. Bon, nous voulons préparer l'avenir, mais quand il est mis là-bas, ça dit il y a un doute. DKS oye, ba pharmacien oye, tolandi te, ba pharmacien ti to koma ko sala ba kisi biso moko. Papa liangenda lobyango. Ngaite, papa liangenda. Yo so la kisi. Mwana mwasi moko ayaki awa azalaki na biloko famille ya papa Munyanga bazalaki na biloko ebele na miso azalaki sidatike ngai na pesi papa rapport papa bengi ngai baye na mwana mwasi awa est-ce que tu peux intervenir? Moi j'ai dit oui papa nabongisaki mwana mwasi wana aza flûtiste toza na ye mais formule wana
na pesi nanu yango te. Kasi foto na leta kasi. Leta nde mutakobongisa makambo nyonso. Merci papa. Sango balobaka na Kikongo diambizi abola sebwei dia yemfumu. Merci papa. Leta fo ayeba na so. Ngo pe biso biloko nyonso toza kolona nyonso wana pwete ekende na mokili mubimba leta fo ayeba kapwangwana makambo oyo papa dengenda lobi wana na papa Mfuma Mbanza a réalisé faculté ya médecine yango wana na Bongolo esalamite na lelo oyo papa Simuki Mbangu Kianga nazopesa maboko te so maboko Mbanza eke makambo papa dengenda lobi on dirait que aza na biso sur place donc azali na biso na molimo eza boye te oh ya lobi ezosalama biso sikoyo toza kobomba lisusu te foko bimisa papa Simuki Mbangu Tiangani yango abimisi nzembo faites-moi confiance kaka esika ozokende kosala mosala ndenge ye moko papa alobeli yango papa ndenge alobeli yango yebaka ke naza na mibeko nini nakoki kosala te oyo porte tolobaki baporte yango wana voiture oyo papa kangenda asalaka na yango accident pendant 1958 de la porte wana batol makasi eza na tola makasi papa voiture oyo eza Ford Monte parmi ba voiture nde tokobengaka Toyota Corolla Toyota Carina mais oyo ezali Ford Monte nde papa dengenda asombaka bino kochakika encadrement oyo tozomona encadrement kaka po ete koprotege yango ndenge eza na kati na mise lobana yo papa oyo eza 2 portières parce que ezalaka voiture ya 4 portières papa Fumalongo azalaka na liboso papa Jean Kalamvwila azalaki na côté ya chauffeur kasi oyo ezali ba portière ya droite côté oyo papa Fumalongo azalaki na sima nde ezalaki na bato misato papa Owantula Mathieu papa Tende Félicien na papa Ntsomi David bango nde bazalaki na sima na liboso papa Dengenda avandaki nde à côté ezalaki papa Jean Kalamvwila motuka oyo papa Fumalongo asombaki yango na 1953 asombaki yango na valeur ya 120 000 francs à l'époque en nos jours ezali 120 000 dollars en équivalence yango wana motuka oyo papa Dengenda asombaki na likanisi ya mokolo oyo esalemaka na 1927 tango papa Dengenda akokisaka 9 ans amonaka motuka awa na MKB bisika restaurant MKB ezali papa Dengenda bandaka kokita wana amoni voiture de luxe na kati ya zamba wana na kati ya mwa esobe wana papa Simuki Mbangu ayebisi ye soki o réussir kozongisa nzoto na ngai awa na mokili ya Kongo bangu nde nakopesa yo voiture oyo nanu basali yango te tango tokomi na 1951 papa Simuki Mbangu akufi nde papa Dengenda na bonzoto étant homme na code spirituel te kasi na code ya bomutu atali ete na zat na mbongo tata na ngai akufi alakaka ngai motuka kasi asombeli ngai yango te yango wana na 1953 papa Dengenda ye moko ayaki kosomba motuka oyo yango kaka nde eyaki komema ye kino kosala na yango accident bandeko na biso ba mécanicien ba technicien oyo babandaki kosala na garage ya STA na Mbanza Ngungu nde tango bamoni ke motuka ekomi déclassé bayaki nango na garage na 1960 2 ans après accident bamonaki ke moto akoya kobongisa yango azalaki te étape ekomaki surtout fracture ezalaki makasi na toiture yango badéclassaki yango kasi ntango badéclasse yango bamindele oyo bazalaki kodirige garage wana barécupéraki biloko ya nécessaire ezongaki na poto kasi ndeko na biso mécanicien amonaki ete
papa bokotelaki ye ndenge bosalaka makambo na bino ya secret na spiritualité boyaki korapele ete récupérer te porteur ezala comme témoignage nde ayaki kobomba ngo depuis 1960 kino ayaki kokoma na 1989 ou 90 nde ayaki kokomisa yango na maboko ya papa Fuma Mbanza nde lelo epesamelaki biso batechnicien tokende koambelire yango mpona kotia couleur oyo yango motuka ezalelaka ntango papa asombaka yango na mokuse mwa explication yango na papa. Merci papa Zongser. Makambo ya lelo ezokomonana kaka papa spirituellement baza na biso eza boye te na début ya message ndaye papa Mfuma Longo a présenté baexcuse ndenge ayaki ko retard koyamba bino baminganga mpo ya nini ayambaki bapaya lelo papa mpe abimi te mpo na yambi bapaya coïncidence diamudele betela parce que tozalaki na koyima na motema mpo tomoniki papa abimi te eza boye te ah siko toza convaincu ah donc mama na likambo kondima eza boye te donc tozala kaka makasi ndenge papa Sumuki Mbongo yanga naza kotinda biso tozala makasi na mabondeli tozala bana botosi na misala ya botongili ngomba surtout Yerusalemi pe kolona pe kobokola na silisi bokomba tata mwana pe Molimo Santu amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu yambo totonda maloba ya Nzambe na biso awa tozali kopesa programme o tokozala na yango na temple kuna na temple motei ya journée ya lelo akosenga nzembo ya bato banso sima ya nzembo libondeli ya bofongoli programme sima ya libondeli lecture ya mibeko soit exode to deutéronome bongo batangi les 12 préceptes sima ya kotanga mibeko nde akosenga banzembo na bakorali kasi bakorali nyonso bakoyemba tour moko c'est-à-dire kobanda na korali ya batei tina faki sima na banzembo ya bakorali mabondeli ya bapasi ya 3 personnes sima ya mabondeli ya bapasi nde mabonza sima ya mabonza motei akosimba lisusu bibilia na ye pona kotanga nzembo ya bayuda oyo tobengi psaume sima ya botangi psaume
tobandaki koloba soki mabonza eleki lecture ya psaume prière notre Père qui es aux cieux nzembo ya bato banso nde tokoleka na secrétariat awa pe tolobi boye pona bandeko na biso na secrétariat notamment le modérateur ba communiquer oye kotanga malelo ezali kaka ba communiquer ayant trait na fête ou bien ba urgence ya ba papa sino ba communiquer mususu yango ekoya kotangama lobi peto lobi déjà été lobi mabondeli na biso ekozala toujours ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso soki papa abondeli esili toyebi ete epai ya nzambe bakendaka maboko pamba te baprotokole bakotiela biso basani mpona mwa mai epai ya nzambe na biso nyonso wana toyebi yango malamu bika twakubikelo moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedi eto wa nzambi eto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Papa sindika bana bako musambu Imbangizi moye omoni bapa yango wakomi atemu papa azobima te bayeli biso makambo malamu ya liboso po ete nzela esila mabeto malamu tela nkamba esila ya mibale aye po ete mai emona na kati ya nkamba etambula na ville sainte mubimba ya nkamba mabeto malamu nyonso wana gouvernement mutatindi bango ndenge mpe baye kopesanga mbote wana bakena bango kolakisa ete sikoyo nde papa soki tozelaki kaka nde sikoyo kanda azobima donc akalanga nzole kakalanga mpasi ko yango esengo na biso yete makasi kana mabondeli eumela te awa lobi ke eumela te ofunga nza bandaki koloba boye nzambi kankwa mandangiko kanti mandangi mumoko betu kipeni matukanga baba de la ville elimwe nini na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu elingi koloba ete nzambe
ye apesaka ndenge biso bato mokili topeselaka te. Nzambe soki ye apromettre likambo ata ewumeli mwa moke to ewumeli me yango ekosalema kaka ndenge ye apeseli promesse. Me soki baretare ezalaka baretare mosusu biso moko nde bato tolukaka yango rapport na etamboli na biso. Ndakisa tokoki kozwa mwa exemple ya moke toyebi te tango papa asengaki na biso totongela ye site résidentiel moderne ya Nzanzalonga eke topesa ye bafungola le 22 mars. Programme nini ye azalaki nango tango biso tozwi retard sika azotalela biso le 12 octobre. E bongo soki totosi kaka te kopesa ye bafungola. Pourtant ye likambo na ye parfois ezalaki nango ke soki topesaka bafungola le 22 mars, parfois avant le 25 mai abongisaki likambo moko boye me toye korate yango. Ndenge pe oyo biso moko koloba ke eumela te me biso pe totambola na ye ndenge azokotinda biso. Soki alobi lobi bosalela nga boye to fournir effort tokokisa posa ya Nzambe po ete Nzambe abongisela biso. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Sango. Apesaka mwa moke retard tout de suite là papa Mfumu Ndongo papa liangenda uti koloba ngo ete sengeli kosala biso boye kati kuna mibeko eza boye te ne sika wana tango totosi mibeko te mwayo ozwa noki ezate tozwa na yele Lemva kusikilanga muntango yeka imani diwakan tobondela nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo. Tata Nzambe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu denge bobati le biso butu mobimba na mawana bino nde te komona biso batu popesi mokebo moi toye komona na isika oyo. Solo lelo tozali na date ya le 30 juillet milulu na biso na kati na lingomba ya yo Tata Molimo Santo oyo eza kosalama na kati na Yerusalemi. Okanisama ye malekaka na le 29 juillet 1958. Bino moko bolakisi cause oyo ezalaka na accident wana. Wana nini accident wana? Nyonso wana po ete moto mwendo azalaki na mpasi. Kasi Nkolo Yesu elaka na yo ete okozonga pa ya Tata po ete okona kosenga musungi mususu po libota moko eza na mpasi. Soki musungi wana ayete na mokili mpasi ekozala kaka na moto mwindu. Mawana yo ya monanaki ete Papa Simon Kimbangu oyei na yo. Na boyei na yo pwete kolonga na mpasi ya moto mwindo Nkolo Yesu. Yo lobaki ete Papa Simon Kimbangu asala sacrifice ya 30 ans na prison. Yango esalamaki Papa Simon Kimbangu ndimaki. Elobami ete mpasi ya bakoko tikete ezala bisengo na biso bana tobotami pe na bankoko oyo bakoya. Emonani ete yo mama mwilo memi mukumba wana
bamvoala misato papa Kisolokele, papa Dialunga pe papa Dangenda Kuntima bomemi pe mukumba wana yangonde na nzoto ya yo papa Dangenda Kuntima na tina ya accident o ya le 29 juillet olobi yango ete mituna bino ezokaki ebimisaki makila pwana kowelela kaka likambo moto mwindu na ndenge alongwe na buumbu azonga lisusu na buumbu te yango botieli biso mibeko bayini bino pona mibeko lelo yo pe eza komonana kaka na ndenge toza kotambusa bana papa Simon Kimbangu Kiangani koyinama eye na tina ya mibeko kozanga botusi kasi likambo yango nde kopesa biso kinya na mokili mobimba pe na kati na lingombo itata Molimo Mosantu pe na Afrique nyonso et surtout awa na RDC oyo mboko papa Simon Kimbangu botami ofandi awa sali makambo na nyonso pe otiki makambo nyonso awa na mboka Yerusalemi yango lobi na biso tutonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te mpasi na biso ekosila te yango boza kosenga biso eke tozala bana botosi totosa maye oyo boza